tumwa mase kwa vema yenge 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 tomboka yo fami yenge matondo. Donc voilà, Ouanezali, tout moi, masse kwa vema. Alors, tout moi, masse kwa vema. Vraiment, tout le monde doit ce qui yope ozali nani. Ok, donc, en noir, connais-tu les prophéties de Fumu Makondo qu'il avait envoyé à tes ancêtres? À tes ancêtres. En noir, tu es devenu un connaisseur très aimé des prophéties des nations étrangères telles que la nation Israël. Mais en noir, pourrais-tu me dire quelles sont les prophéties adressées à Katiopa, à l'Afrique, à Canada, au Congo-Diaspora? En noir, je ne vois que des malédictions concernant les Éthiopiens, les Égyptiens, les Cananéens, la race noire mondiale, la Bible. En noir, connais-tu réellement des racines négro-égyptiennes? Car tu es devenu et tu es inventé des racines judéo-chrétiennes. Matondo, tout maman, c'est quoi? Vraiment, merci beaucoup. Alors, tout que dans nos alombango, pas ya papa, ça. Bouta ça. Vraiment, isengo ya komona on a carte na conférence. Vraiment, pambate, o ete tout koka kobanda. Débat, o kokana ko se présenter par Bandeko, o bazali ko rada biso na pokwa. Yenge, paina. Yenge, popile bopala, na éviter ceux qui na la malamu bolimbisanga mpona mwa kokóma na retard oyo soki nazali koyokana mpenza na kosenga na botusi nyonso bosalanga mwa retour mpona comprendre nayebaki soki nazali ozali koyokana kitoko mpe matondo mingi ndeko na ngai kopele kobala na kobengisa biso na koyamba biso lisusu na pokwa ya lelo na masolo oyo natondi mingi botondi ezali bongo ngai ndeko na yo papa sasa ndenge olobi yango malamu napesi pe mote na ba ndeko na biso ba oyo bazali déjà pe na ndeko na biso pasteur na invité pasteur na bolimbisi mpo nazwi bino na mwa retard en tout cas napesi bato nyonso mbote pe natombeli mo pokwa ya matondo mingi papa sasa buta sasa vraiment ozali na retard évidemment masolo ma sengela ki ma banda obele na ngonga ya tuku mibale na moko kasi yo komi tout juste kaka na ngonga ezali pena malamu mingi. Alors donc bama batata bandeko bana somi ya mboka Congo tomoni ke équipe nyonso ezali au grand complet bongo sikoto vraiment tokoka kobanda masolo mabiso peut-être oyo ndeko ikumani kwetse ndakindela ki invitation peut-être à répondre dans notre invitation. Alors tokoyeba ete peut-être na kati en pleine émission akoki kokote la biso et mususu na masolo mabiso makoko. Alors donc tozonga epa ya ndeko wa biso Joachim Zabwana. Ndeko Zabwana yozali mwana ya Congo. Yozali mwana ya Congo ovani na mboka ya États-Unis d'Amérique. Yo lobi awa olobi ke yozali disciple ya Yesu Masia. Kasi na yango esenge na biso tolukana koyeba nini wana babengi disciple. Alors on explique biso soki disciple ni koloba nini lolenge kani yo mwana ya Congo okomi disciple ya Yesu Masia bongo poko ka ko explique biso Yesu Masia azali nani pona yo pona bana ya somi ya mboka Congo kasi to mekana ko expliquer na lobiso liboso pamba te na oki lobi ke oyebo telemela bokoko kasi apo yo telemela bokoko foto yeba nano yo soki ozali nani olobi wana kozali mwana ya Congo ozali koluka papa kusu osala na ye deba okokenda na Congo ce qui fait kozali mwana ya Congo
kasi na tango yo ozali ko se présenter yo pesi na balandi na poko ya lelo ete yo ozali solo mpenza disciple ya Yesu Masiya. Yebisa nano biso disciple elingi koloba nini po moto koya kokota na motuna ya mibale oyebisa biso solo mpenza Yesu Masiya azali nani. Malubomboka. Merci bandeko nyonso bozali kolanda biso ngai frère na bino Joachim Zambona mutu na lingi ko répondre question ya que signifie disciple. Disciple, première erreur et ezali koleka na ba manque de connaissances o ezali ko tourner autour la population na biso. Ezali ko funda d'abord était batumi ba kansaka to parle de disciple on voit seulement Jésus. Première erreur ya mwana. Définition ya disciple et lingi ko lope apôtre te. Un apôtre pas nécessairement que c'est un disciple. Place wana batebele si bazao kansaka kata on ba bengie un apôtre donc un disciple ba confusion ezali koleka tout autour na niveau chrétien mais tikana za un peu trop générique et trop général. On a expliqué que quand on parle d'un disciple on voit d'abord un maître. Maître il faut azala pour comme disciple et ko bima. Jamais comme un disciple ko bima soki maître azalité et li ko loba d'une façon générale. Ezala nkusu place azali wana. Philosophie na ye. Mouvement na asali manifeste na ye ba onos bozali ko komisaka ba kombo na bino epa na ye vous êtes des disciples de Nkusu. Un disciple signifie mutu oyo a créé mouvement na ye azali na philosophie na ye qu'est-ce que ezala malam ezala mabe peu importe akoki kozala un terroriste peu importe aussi longtemps que a kotisi mentalité na ye philosophie na ye ezala malam ezala mabe batu soki bandimi yango ba yekoli yango malamu ba komi kolanda mutu yango mutu wana akomi maître et balandi na ye babengami ba disciple awana lobeli même pas Jésus mais naza koloba même Nkusu azana batu na ye ba acolyte na ye bozali kolanda ye vous êtes ses disciples. Donc na suki si pour la définition ya disciple un disciple azali élève o ala maître na ye et akoji ko bima en dehors ya cercle ya cube ya philosophie ya mentalité ya chef na yete ya boss na yete ya rabuni na yete. Ezali bongo définition de disciple. Oazana problème nango nazali prêt à ko challenger yango. Matondo baba batata bandeko bozali kolanda ndeko za Bwana paswa kimi na bokebi nyonso baba batata bandeko ya lobi azali disciple ya Yesu Masiya. Kasi ndeko ngana ngina tuna nano yo lobi ozali disciple ya Yesu Masiya. Mekana okoye bisabiso Yesu Masiya azali nani? Merci. Yesu Kristo azali na deux étapes na koyiko lakisa yo. Ya liboso comme mutu na mabele oya botamaki na mama. Oyo toyiko mona yete ale. Oyo toyiko mona apesi mutu mbote azali physique oyo batu basimba ki ba mona ki. Na Jésus Christ ona koyebisa yo pe face na ye mususu face spirituel o azali ko benga mwana na Nzambe. Yo pona olinito banda wapi? Ndeko awa na pokwa ya lelo biso penda tolingide osala biso cette démonstration na mutuna onga na tuni yo wana oko banda na oyo ya liboso pe obandi wa mibale po tolingi toyeba yo malamu pamba te yo lobi kozali disciple ya Yesu yango na liboso ke toyeba yo malamu tokoka na okoyeba ndenge nini yo ozali disciple ya Yesu yango totuni Yesu Masiya azali pona yo nani? Ya mwana wana ekomi sous question opposée ya kolinga koyeba quelle la relation ngana zali na mona Jésus Christ comme son disciple. Wana ezali question moko totalement différente que otu na ngai Jésus Christ azali nani? Encore une fois pesa ngai précision côté nyonso kolinga to potana na yo mais zala bien précis parce que c'est ici où les Romains s'empoignèrent. Olingi koyeba ngai en tant que disciple de Jésus, na kota ou bien on na kota na l'accès Jésus Christ azali nani? Na lingi na no ebisa no biso Jésus Christ soka azali nani pona. Bon, Jésus Christ ne pona ngaite, mais pona biso nyonso na mokili. Amen. Azali mwana ya Nzambe. Mwana ya Nzambe. Oui. Osuki wana. Alors, lobi Jésus Christ azali mwana ya Nzambe. Bongo Joachim za Bwana azali mwana ya nani? Bon, mwana ya nyoka azali nyoka.
soki Jésus Christ azali mwana ya Nzambe ngai disciple na ye nazali automatiquement pe mwana ya Nzambe na sima na ye. Bon, yebisana no biso ndeko yo ozali na yo mwana ya Kongo. Yesu Masia azali mwana ya Muyuda. Oui. Mais ndenge nini yo mwana ya Kongo oya kukoma disciple ya Yesu Masia oya azali mwana ya Muyuda? Iyo lobiboni. Nde bisika oyo erreur lisusu ezali kolandana na biso tango ozali komona Joachim Zambwana ozali komona bokoko na ye ya Kongo. Kasi Joachim Zambwana tanga mona ka bokoko na ye amona ka d'abord papa Adam na mama Eva. Olingi na expliquer yo comment Jésus Christ azali na libota ya Adam na Eva ngai ko nazali pe mwana libota Adam na Eva pona buka pona koyebisa yote nazana besoin ya koyeba koko na ya village na ya kibokolo ya boma kuna ya mwanda kuna te mena lingi d'abord soki to iko zonga na Adam na Eva est-ce que ndimete bakoko na biso ezali Adam na Eva